ingratitude ya ba journaliste envers Fally Ipupa est clair. Nini koleka entre Fally Ipupa na Mumbaya na Demer na beve bandiko nanga. Après avoir kozwa visa 5 ans, bana ba baby, bana ba tomboki, ba leki ya yaya vraiment, ba tomboki balobi o ekia ya manquement eke zongi. Eliko nango nani azana sima na bango parce que tomoni en tout cas batu bandiko bimisa batu bazana sima na bango. Est-ce que za ba bureau ya Fally to eza batu mususu? Voilà, mbote na balandinyo sur la grande découverte TV ba bonane na bino. Vraiment bandeko, actualité nous appelle, actualité bengi bisoto ya pene na bino poto ya kosolola sur affaire oyo to yebate Fally kombati na bae kaka oye akosunga bango pe kaka bako ya kokombataka ye to ebite eza problème nini atika kosunga ka batu to asala nini. Voilà bandeko, toyoka point de vue ya bandeko ba Chantal Bomolo ba Wario ba Tomboki ba lobi ba olimbisa bango to ba olimbisa bango te. Toyoka pe batu oyo bazana sima ya makambo oyo ya kotinda ka ba journaliste ba ya pembeni ya Fally et après ba kimaye lisusu. Voilà bandeko, tolanda te tozonga juste après tolanda ba propos teni ya bandeko o bako bimisa sa affaire oyo. Voilà maman ya badiata jeune maman mwasi kitoko aya poto tongo ayaka na mbongo ya tintiani ya kosenga te ya kolela te kwa bango bayeba merci Fally bango babenga Fally ya bana différence à combien de mois des années ba mikolo ti wana ba bilonga bala miki Demer ana 40 ans. Demer ana 40 ans. Ba camarade à Fally biso tozana ba camarade ba différence ba 6 ans ba 8 ans ba 10 ans. Ozo comprendre ye wana bazo benga Fally po na mbongo ti bazo respecter Fally po na mbongo baza ben poli po mutu a poli okofinga badiata te. Fally obino bozo respecter ye azo respecter badiata siko ne libe bo ko respecter badiata. Moi je plains tous ceux-là qui sont derrière ba profiteurs oyo. On comprend. En tout cas bazo citer ya fiston o ngate ngape batebele babenga o teza ya fiston te pour mes ati eloko bomba na se na moi ezate mais bato baza sima ya bato yo mokolo Fally ya ko découvrir bango fatia bango musika nae c'est ça. Moi ba proche à Fally musu quelque bato pe ba komba na bango comment obima donc on dirait liste ngo ezoma wangana comment bino bolingo boboma orchestre ya mwana moko ya mwana moke. Fally a commencé à se battre, il était jeune hein. Abandi ko bunda bomwana nyonso hein. Ozo comprendre mata bavion kita kende zonga tout ça la Noël yango ya tiki bana na ye wana ke lukambongo. Après à la fin j'allais juste compléter mon mot d'humeur, pardon. En fait Mumbaya akobunda na papa idi ye moko aza partiel ana problème makila demeure op ana problème makila bana SS ozo comprendre mon mot d'humeur donc ma lili ya poto wana akokangote bango yé Mumbaya quoi que malade kidiki. Il y a des choses non nakoloba te pété mais mais oui nakoloba boye que nous des fois d'abord c'est nous-mêmes les warriors au fait. Nous le warrior on est d'abord pour Fally ou rien. Pourquoi ngala maman libère la landage depuis hein to solo la na chombo boye maman lumière. Na respecter maman lumière étant que journaliste elle parle de Fally. Mais non ba warrior zobo ya ba wapi ba koma ba clan et ça c'est pas normal. On est là pour Fally pas pour ces gens-là au fait. Biso to sali ki bango ba ba visa wana. Donc c'est les impolis au fait. Et ça demeure et ça Mumbaya bazana un problème à makila. Ba masaka bango quoi. Tant que je banzo to bango et ba douleur au fait na ba nani wana. Faut ba masser bango. Bon, ça donc on fait quoi? Bon, wana na ebité nzamba sunga bango. Moi je sais. Moi je sais moment, si je le dis je sais pourquoi. Mumbaya ko ya kilikili même ken pe na yebi yango bango tu ba yebi yango. Mumbaya ko ya mala kilikili. Bon. Botala mission na bango ndenge ezate ya pembe net ba to ba melini. Ah OK. Mais tolo ba makambo eza boye omoni ba odaso bazozwa eza na bato baza asima na bango
Alors moi je plains beaucoup bato baza na sima na bango fali asali bango nini parce que biloko bimpuko bakozwa courage wana te batelemela fali bato bazali kolenga fali lokola nzambe boye o comprendre pourquoi bato wana baza sima na bango et fali faut yeba bango parce que na vie il faut ça makasi yeba binemi na yo hein fali faut yeba bato wana babatami bazotinda bana oyo. Parce que moi je vois mal et dit badia tatanga zaki chosifié bato mo te bazali kotinda bato te bokata bemission botika c'est maman lumière na bis limbisa maman lumière ebi likambo ebeti na niveau moko eza ya koyinda makasi fali pupa babi makambo ekipe te so ba kosambisa bato c'est ba kobibisa bato baza sima bato ba bundisa ekipe te. Il faut toye babango maman parce que c'est pas normal. Oh ils ont monté maman tala va nanga maman. Tout le bana en vérité va. Yo za mwana mkioza na poto. Mais to monyo na malili va. Otiki bébé na yo. OK na yo arena kuna. Ozolo baba CD yango yo nana ninga somba CD yo bato bazotindelo bambongo zo sala zo tinda. Bimpuka bavani na Kishasa bazweli bango ba visa bazweli bango ba yebi atatene baleka checking et tout bakita vendredi awa samedi baki concert basala eloko te vava bino bosala ngo na ba master na ba ipups bazala te on comprend maintenant au nom de quoi bango baya sikoyo baya ko manquer bino ba respect ou bien bango bazwa promotion yo za mwana poto oko sensibiliser ba collègue non msala oko benga ba voisin baye bango bayaka ka vendredi samedi bakuta arena plein siko eloko ni bakomi ko embêter fali il faut apesa bango promotion bako benga na ina poto bango na bango ezaki be mama limia babongisela bango déjà procès bazongisa bango pembeni ya fali au moins mama limia faut to banda komba onga na yo te na bande comme susu ba warrior te na nini na TikTok to nga to mona mombaya zongi pembeni ya fali tangu to bandi ba komba o na yo na ba mama Chantal Bomolo donc ndo monike kop na bango e baby on dirait molimo mo santé zaki pembeni na biso donc ba mombaya o baza boye o mona bango ba ko tshela fali poison fali pa kufi batlora ba mombaya oyo ozomona bango bakenda banda kwa nganga parce que kota la fali boye nazo comprendre te nini oyo ezosala ke fali vraiment franchement hein baza bandeko bakoluka kwanga bakosabe mais sengeli bazala poli mais façon bakoma ko manquer fali ba respect be mission bakolobela fali lokola camarade na bango fali akosala ba œuvre ne bako critiquer ngo ndenge balingi mais ozomi tout na problème ezani bana baze belé na Kishasa hein oh batangi na ba ifasiki bakopesa bango pe musana na bango basé musana na bango bien ezaka bango te bango fali aza koko na bango te fali aza obligé à travailler kana bango ozo comprendre on ani makambo za ba na musala na okita mama lumière na mo émission na yo nangine merci mama lumière obe loko ninga nazo kufela fallait panga na ya ko dénoncer te bato bazali o bakoki koloba ba Valeria ba mama lumière lokola nga na lobaki boye nde bakomi kotindela ngai bato balobela ngai il fallait ka bango basala na français yango bango malonga ni balobaka ou bien makambo ni basala kawana basara ni ya Chantal bino boteki ba CD ya betiti fallait azu disque d'or bango bakita vendre balobi mama lumière Valeria to bundale na 2021 si bolobi Valeria za moto à 2024 loba alors bozala kite na 2021 biso tozalaki kofingana te Valeria bundi ba vrai bitumba o ezalaka bitumba te ebembe kolala mama lumière yo bundaka bitumba chaque jour natalaka yo nazara ba biloko na bino natalaka na partageaka ba biloko na bino mais totikala komona te nasalaka ba émission nalobaka kaka mpo na bino naloba yango bien nga naza nanga chroniqueur te naza nanga youtubeur te nanga eloko te nakotaka mpo na kodéfendre leki nanga c'est tout biloko tu bomoninga landaka te ba Valeria bazawana babundaka ba Congo kisi babundaka ate koki kozala koswana boye kokotela biso ba groupe moko ba ndoki moko ba uti soki wapi baya mama lumière bakokima to bomana
Bon, ngana tina ya ni te na sala teo na sala promotion te nga ba makamba promotion etalinga te nga ka te ba kokoma na niveau ngo te bokoma ko telemela fali chaque jour beaucoup pour ko bimisele ba kombo boko bute o bozo bunda eza parti politique ata parti politique ya Chantal Mobutu asaka MPR nana yako sala MPR 4 mututa ezalaka MPR itikala MPR mwana Mobutu kutu tata na kufi asali MPR tasali nani comment nango di moi kombo azanga soki midemo soki amedemo soki ni fali asala eloko ne warrior oya linga sala orchestre na ye neti ya fiston akosala orchestre fiston koloke ozomona Fiston koloke bani bakambezana kati fiston koloke abatelo kote bafingi ye lelo Mama Lumière za koyinda kuna na ceinture fali ma koyinda fali et fiston koloke eloko te ba kotele makambo fiston koloke abato yebi eloko te soki charisme motazu papier na bomba katen charisme soki charisme na yeba kombo Aris azui papier moko apesa ki fiston koloke bokelanga kombo loko ayebi tazalaka warrior ndake ko boka kombo na po azaki na ba warrior family 2.0 Aris yebana na kambo na ngoko mazana kati oya zo tinda bambwa wana tinga na telema na ya koloba ngakuti na banga na nga bango te tinga na telema na ya koloba te tala mutu aza na nsima na bango botala likambo ezoleka boye nazo denonse yango bato bazali komona eloko ti likambo ekoya kosalema bato bakoya kokama mokolo nango azobombana mais mutu wana eza nani ya Chantal Mama Lumière okoyeba kaka po ekobimakala mingi te ekoyeba ne Mama Lumière eza ko en attendant boni démarche ya Mombaya ona en attendant ya fiston na tie moi boye mais to retirer dans tout monde appelle na katera ya fiston aza na kati te ba fingi ye maman Nani, tu sais que dans tout ça là ce qui se passe famille azape na katia bato famille wana te bato famille bana kati te ka muta famille moko asi alongwe na groupe na bango yende muta ko sala likambo wana. Ah ben voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit parce que oui, parce que moi je te dis parce que moi aussi j'étais là-bas depuis et j'ai quitté là-bas en 2000 combien, c'était en 2022 on m'a enlevé là-bas. Donc il y avait toujours des problèmes au fait. Le problème est banda depuis au fait. Ba famille kutu ye mwana wana sa longwe na famille. Pe aye ko solisanga tindelinga ba vidéo ya lokuta ok yende mutaza baza makambo nyos. Oh, à mauvais, il est à moi aussi non. Il y a fiston coloqué ba papier pour boire batu mambanga. Boyo yango fali ta molimo mo santo ba ngaba boire qui ça fali du n'importe quoi Okindo kite boya fiston pe avons ba papier à bongo. Non, faut à fiston te ba pesier donc du coup il savait pas le vieux, il savait pas. Aïe de l'autre côté, fiston coloqué innocent à tout. Vous n'avez pas vu que non même lorsque Via Fiston avait fait l'émission avec Charlie Prince, normalement si c'était bien, il devait passer ça chez les autres là. Bateau 3 jipon wana. Bateau asila makila wana. Oh. Mais ya fiston à la matisse ndako nzambe makasi. So ya fiston aza la kati te sorry, toye baba nani baza na kati vraiment. Mais togo tia plus sur la kati parce qu'il passe la kina sima makambo mosusu les kaka. Il peut poser na kati. Bon. Akufeli kaka ko défendre leki na e. Ya Chantal ça sûr, ya Chantal. Ya Chantal. Maman Chantal, non, Boïté, Azané, mais moi je dis que non. Fiston aussi, avant, il était toujours dedans. Maman Lumière, est-ce que n'a aucun kosa nga kosa kate Maman Lumière? Tuna ba valer na kosa kate. Nga na zana ba preuve musu na bimisité. Soki na lobi na bimisa, to ko mukile ko bombarder. Oh. Fiston coloqué aza rien. Akufeli ka papier akendeki ko sala wana. Mais ba fingi lelo ba lobi ne lelo. Muto ata soki na bito sa politique po ba ko finganga. Oh. On s'appelle Basali, j'étais pauvre, il y a fiston chantier, mot pépeli, hein. Le mot dont je vais donner, c'est que désabonnez-vous dans ce code, dans ce compte d'Abango Badabouana. Bon, désabonnez, c'est tout. Ndenge tout ça là baba tout mosusu. Ya tata makambo to tala. Bana ba déjà ba rebelle, mais tu es pas fali pour baza ba rebelle na biso donc to kata bango.
Tu as besoin de bango te tokata. Donc, Warrior, désabonnez-vous. Le Warrior, désabonnez-vous. Bev, Demeure, Mombaya, désabonnez-vous là-bas. On n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux, au fait. Pas bénéficier quand bango, on va bénéficier de visa. On n'a plus besoin d'eux. Oh. C'est pas gentil quand même. Il y a posé un matin. Maman Lumière, c'est compliqué. C'est compliqué, Maman Lumière, en fait. La fali média nyonso ba moni ke même ba botoli fali média ba koti si ben filtre na ba fanya fali Valéria na tiki binonga na musala. D'accord. Tu sais non Valéria. C'est pas Maman Lumière, faut ça l'émission na Maman Lumière ma Chantal. Merci à Chantal. Maman Lumière. S'il fallait avec que de fans que de Congolais, la Fali a quoi depuis. Et la force de Fali, il est partout. Ça, je le dis ça. La force de notre artiste parce qu'il est partout. Dans le Sénégal, dans la France, partout, dans l'Afrique, tout va dinguer. Mais bah, dis pas au Congo, on a... Ah, il faut passer à peu ça, bah, visa, quoi. Ça, là, je regarde tout ça. Bon, mais on va falloir Maman Lumière, ça toque n'est pas Ken Piana pour ton son à nous, Maman Lumière. Ken Piana, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonne nuit. Ah, tu as bien Ken Piana, yo pose bien. Eza Ken Paniate. Ouais, naza bien. Ah, ok, le papier. Ken, salut. Boni. Ouais, salut. Pepele. Ah, ok. Loba. Ken Piana, dossier à Mumbaya. Olobito sada ni to limbisa to continue na Bon, chelega na sepo ape mutu na bino bunda moi trop. Abunda na nini? Toboyi bo peseka conseil. Donc abonde pe trop mabe ya kaka place batu basangani même na famille makambo ya kaka donc c'est ça le problème. C'est vraiment. Mais lobby a tindi demeure ya kofinga lisusu directeur ke ayebi français te azo comprendre makambo mbazo le bate po ayebi français te Ken pardon batindi yo et bongo tokenda na ba pays neti ba Turquie ba Turquie ba loba pe français te na Chine pe ba loba français te awa kutu to na Belgique et zana ba partir munene à Belgique mindele ba yebi pe français te ko ba français te laxité ke Mutuana azazoba donc ils ont un complexe ce qui mutalobe mutu bayebi français te biso ba congolais tozwa ngo neti enjir ok oyeba français te eza nango pe gravité Ken yebisa Mumbaya to tika ete ti tokobimisa mutu oyo azopesa ye mopepe wana ye akomi calme azosala sikoyo sambla atinda bambolombolo na ye alors biso tokulata kaka eti akopekisa groupe d'Asuda na ye wana batika buzoba sono batiki Mumbaya lelo soki ako formé pe groupe ta komi contre Fally Ipupa ako mo finga Fally ni batu nyonso toyebi basala mais déjà na bi tant ba fingi déjà directeur na bino azaka mael l'état comprendra te ayebi français mais ba fingi Fally donc c'est que Fally azo travailler pe na bato bazoba ils ont finga Fally pour na directeur marketing a Fally aza nani entourage a Fally aza bureau ya Fally na problème na osenga ezaka nini omoni mutu akosala pe erreur mais botali ata sur 100% makambo asala peut-être asali erreur deux fois est-ce que asala nini Ken asala nini expliquer na seconde c'est ça le problème expliquer nani asala nini apa ko sala be mission bon avec Ken Piana yo polo ba biloba yo po finga Fally yo po finga di badiata bino nyo tu wanenge moko botika ba sentiment wana ngai na Ken Mumbaya bunda na nini abundela batu na nini na linga rabino te premier Fally Ken kuta ta manka Fally mais Ken yo kota ba plus bunda ye Mumbaya bunda na nini apa ko sala ke mission na ya liara mbonga YouTube abundela Fally na nini po ya sala analyse
bango ya nyonso vanda wana baza baingrat, avanda lokwa baingrat. oui Kenya aza ingrat mais tozonga na on allait passer yo baba ndenge bino baba ba shosho bino ba Kenya bo yo Kenya yo sala na manike est-ce que yemo mbaya na groupe da Souda wana basala bango basala ngoti yo bazo ba risque moko te batambolaka normal basalaka analyse baliaka mbongo donc YouTube na bango ekotaka mbongo mpona bavue oyo bawari oyo baoke kotya oyo baza bafani ya Fally alors towana eloko moko te oyo towana niongo na bango ndenge bango baluki guerre baozwa guerre mpo ngai na parmi ya bato basombaka basede ya Fally nakotaka baconcert ya Fally alors nakendaka mpe kotya bavue epa Fally na YouTube na ye na nini mbongo na ngai mpe contribue na biye na bango mombaya kaka ndenge oza air oyo kosoki oza na se ya jazz soki mpo oza likolo ya jazz totika yo te mokongo wana pende kokumbama malamu lowa mutabi mikunki mombaya tokola te tina na suka atina mbane jazz mama zena pardon kenyo abande kokima bambango akokima mbango bafani afani bazolanda be Valéria bonsoir siko ken piano tango yo lo bato bazolanda bino ebele na se plus de 200 ou 400 personnes mais keni bomatie mpo nani te selo te apo yoka nano sikoyo ken ntango ozoloba te zela nano mokonzi zela nde eza na ken ntango yo ozoloba keno mombaya balimbisa ye tota bolamu donc c'est-à-dire ye mpo olobaki ken tolimbisa yo mpo na ndenge bamanka mama ya Fally na plateau na panel na yo nga problème nangeza balimbisa moto asengi pardon ye asengi na pardon te balimbise mpo nani nga problème nangeza ye asengi pardon te azotinda bafingama ye azokee kolela babomele moto ezalaka te ken ye mpe seki ye mpo koloba mpe balimbisa oza kaka awa ngai nakobenga mombaya te mpo manque ya respect leki mingi na bino nakobenga mombaya tosala émission ameka koexplike problème nini oyo ezali kose passe eza mpo na yo yo luka ye masa no bosala baémission yo kita nao na se s'il te plaît kita kende luka ye bosala tika eloba na ye mpo biso mpe tona mposa tolobela ken aloba nini oyo babétise aloba elobi te na tiktok awa mosala eza ken piana eza ken piana biso mpe tona makambo aloba na ye lobi adekonaki biso kokia kita alobi toyoki osala émission na mombaya yamba ye akomi camarade ya motu te lelo bofingi lobi osengi pardon bozongi pardon non ata yo moko balekisi mpena bozobeleki bokende kaka ozwi mani ke ken mpe nalingaka